17h déjà tout ça. Batu baolua toujours bakota. Batu bazoluka toujours bakota. Tout ça à la porte il y a une 3 il y a Kasavu entrée à Kasavu donc entrée 7-8. Bon remarquez que non batu baza toujours koluka bakota. Donc ba billet si là qui batu mususu faute de billets. Monsieur Bana va billet, mais moi, il va côté Zate. Donc, c'est du show. C'est du show. Donc, Batou a télémi. Pardon, Batou a télémi. Toujours, les bandes, moi, il va côté Zate. Pourquoi on a été côté souffle peut-être des réseaux pour place ils ont souhaité. Donc on va porter ça quand on va tout bal, on va côté. On est 17h. Fina, tindika muninga kota. Banza London TV. Mama Lali. Mama Lali. Mama Ngayo. Mama Lali. Mama kota kaje. Bien fera. La police m'a dit. Combien de transport pour la commande? Le bâtiment a billet, va de dépôt. Fina. Mende. Yo. Ya changa ngana kota. Changa ngana kota so yo kile ma Hotel ma kota, changa ngana kota. Kasi ya pumbwe kota. Ya. Na lo bona malembe ngola changa yo za maîtresse ya. Na lo bona malembe vraiment. Kota wa. Tuka ngila ngapo wani ndeko. Na lo bona malembe. Skola yo mo ba makasi no mama. Pardon. Donc ngalo ba ngo mo normal. Ça va changa les gars. Oh, la tolo. Mon habillé pour la zone, ça 3 jours dans la pour la gagner ça mon habillé.
c'est que bien sûr la valeur était donc voilà, Mbalinga soutenu Batbako Tapo. Selon Batubana Katiawa, il se passe des insultés donc moi Batbako tes insultés bon là. Déjà étondi déjà. Donc normalement on a déjà l'icolo déjà. Sautant à l'icolo. Na ba l'icolo on a déjà et là que ça déjà non. So bon monde Batbako téléma wana c'est que il se passe des insultés. Donc voilà. Donc batana ba billet na bango libanda o nga na koti bomona to katagite batana ba billet libanda bomona moi ba côté zate pona espace na kati zate donc ba policier ba pesi ordre que non ba côté souté pona étouffement commis donc voilà donc yango wana ba limité ba kota nga pona na carte ya accès et après si yango wana na l'équipe donc vous remarquez na ina sima donc na l'équipe batu nyonso wana donc tina koti donc so pe ba nino esami po ezaki boete donc sirima batu bazaki belé ende ebukani boye po ezaki boete bandeko bazaki kolanda biso depuis moi ezaki boete donc c'est ça li boye donc c'est que en tout cas espace Batu Bazaki Sirima et Belé. Toujours rappeler toujours la bandeko Baolanda Biso Bozolanda de Mbanda à London télévision. Non, oh bah s'abonner, vous s'abonner s'il vous plaît. Vous s'abonner puis vous partager la vidéo s'il vous plaît. Donc on est 17h, donc tu vois 17h. Ouais, 17h. Ouais, 17h. Donc il n'y a pas moyen. Beaucoup d'idées. Bon, m'attendez si quoi? Place des athées. Donc place Baoling, donc moins beaucoup des athées. Donc voilà, au bord à témoignage il y a battu. Donc partout ils ont déjà plein. Donc moi il y a que ça là autrement ils ont. Alors on est commis de abo et même bisous là on a entré à VIP. On a évité ceux qui permettent un autoquota pour policiers, moi, ceux qui sont débordés et comme il a un peu moins passé, pour na bati cabino, pour ça na bino donc comme un peu moins compliqué. Oui chef, comme un peu moins compliqué. Mais tout méga. Donc, hein? Donc bon on a déjà même la VIP A, bon on a ndenge zoleka. Bon on a ndenge leka donc déjà billet ici là qui déjà bon on a déjà donc on va pas côté en tout cas c'est difficile on a pas côté mais tout ça l'effort déjà bon on a déjà entré à Moïse Mbié.
bateau concernant isilité mais déjà bateau tellement place à vendre des athées à côté des athées donc bateau bazonga non, chaîne YouTube de Mbanza London TV. Merci beaucoup. On t'aime beaucoup. Voilà, c'est la vie donc concert ezalaka bato bazwi bapanga bachanson na bango bazelaki nde bazobima mais nde bazobima na kati ple eza kaka na kati toyebi te moto azalaki likolo ya motu toni donc ambiance ezoregne tozalaki na bino avant concert sikoyo toza pendant concert bato baoki mwa 4 champ bamisu batali par rapport ya temps bamisu bakomaki ya depuis 9h non et puis misu mpe place ya ovanda mpo olanda bien eza te voilà bamisu mpe place ya ovanda eza te ako batelemi ntan molai bazali na mposa bakomona ndenge paster moïse mbi ya okota bamoni ti akoti abeti première chanson deuxième troisième et puis quatrième nde bandeko mosusu oyo bazwaki ntango te ntan molai babimi mpo bakende par rapport ndenge bakomaki depuis donc concert ezocontinue kaka eza awa na kati ya lopango ya salema na kati ezobeta kaka donc bato baza na sor makasi on est ensemble Libanza London TV. bandeko bakomaki na ntongo nde baobima bazobima na sentiment par rapport ya concert ndenge oti koleka nano basentiment na bango par rapport à concert continuer nango la réserve de l'éternel donc on dit toujours kobeta po tuna pourka baobima mama abangoloba esili te eza nanu ala obino mobimi mpo nani baleki ebele basabosma atikamba na ye atondisi te komanaesetera ye retard donc itufuma tokoki tengo tobimi papa voilà bato balingaka oyo batia bacommentaire na ndenge na bango bazangaka pe par rapport à sentiment na ye oyo nde eza libanda na triomphale na triomphale porte eza na triomphale bato bazobima epuis na bakwe nyonso eza na uleri bato bakomaki na ntongo ba 9h bamoni paster moïse mbie ndenge akoti ndenge ayembi et puis surtout eloko oyebimisa bato mpo même nga moko na baconcert affaire ena fali nazali na facilité ya kobima mai oyo mpona bima en tout cas na souffrir na vip wana donc bato baza ebele bato baza kokoka te eza partout ata so otali na bapavio nyonso 8 9 na baentrain yango donc kaka paster moïse mbi abandi koyemba bato batondi babonke ekomaki difficile toza na kati kobima donc bato baa na kati baza rebele manke baobima donc ezalaki plein moko adéborde mpe bande so otali yanga lokokona ezali kermes mais posture nango ebukali donc bato bakotaki telme ebele antikole ezalaki moke ezali te bato balekaki ebele nde babuki yango donc bato bazobima na esengo ya koyoka ndule oyo bayoki spectacle ezalaki au rendez-vous nzambe akumisa nzambe ekalemtaka champion ye mutaloni Libanza London TV. continue kaka donc ndenge toloba biso totwaka toujours libanda totala bato na kati en tout cas baza ebele donc bino mona bilili bomoni to ndenge ezali
batusu baoluka bakota d'ailleurs déjà 17h tozongaki susu awa me tobimai libanda tokokota na kati bomona tozali na difficulté ya kokota pourquoi la police elingaki te batu bakota poni babai déjà débordement déjà salami alors moyen batu bapermettre batu bakota eza te pour étouffement elekai makasi donc bino mo bomoni ndenge plus et ezoleka donc la fête continue. Libanza London TV. Oh baza libanda au moins ba voiture libanda ebele. Merci encore une fois de plus na 3 fois international de Bruno. Na confiance avec ça en équipe na yo il y a des Mbanza Elkin donc en tout cas merci à trop. Merci aussi Nadine Zamba. Donc Nadine Zamba, bah, merci à toi. Judith Massia, Jackson Bunga, Christelle Wumba, Irène Mena, Brida, Bassana, Fanny, Meboya. En tout cas, Boza tellement ébélé. En tout cas, Oyo, c'était Narabiso. Donc, bon, on a toujours tout ça, les bandes de Stade des Martyrs. Batoubaza, toujours Kuna, c'est la fête. Donc, Batoubaza, on continue toujours. Tom Smaya là, na Brazzaville, bah salam ya trop. Donc beau s'abonner puis vous partager vidéo. Biso ming les à côté. Donc la fête continue. Donc c'était pour vous Rishi Watuma pour une association bah na ramener sur Bozanango. Bah numéro na biso zana. Beau comme la biso. Voilà. La